bien assis les pommes ngani tanga masolo boucle mbote na balandi nyonso na yebi ke ba spiritas partout où vraiment boza na yebi ke babona ni na bino Hervé Kabongo de Bundes vraiment Hervé Kabongo et tout bona ne na yo Charlie Kabea wetu yobe na peso babona na Stumi aka Fulex Hervé Zanga le père bona ne vraiment na bino Lucie Corneille ya ba spiritas Amélia Mwanda vraiment Dolvin Lelo bona ne na ba spiritas nyonso partout où vraiment boza maman présidente Régine Ilunga batutu Mati Pebokana lauréat de Bruxelles affaire des millions Don Pablo Angelito batutu ma héritier Lokana bonani na yo bonani na batutu o basutenaka héritier wata Totorino ya Tembe vraiment partout au bozali Prudence Kaninga la femme de quelqu'un bonani na yo place aux Pontiac Pongo bonani na yo vraiment Eric Mukweso Masola PDG vraiment et puis bonani na yo mbulu ezo na dit que makamba kitoko pour biso vraiment na latine wata année o essayer essayer les biso na ba concert kitoko na makamba malamu to beti meilleur concert où l'équipe ba concert nous sur betami c'est la scène musicale le vraiment Canal Plus bazui en mode donc biso les sous tous un problème te Canal Plus c'est mon distribution peut vente nango voilà qui professionnalisme ezo monana na musala au lieu to lo baka mingi total biloko lwa neti dans la scène musicale souka na ndule la scène musicale Canal Plus ezui yango vraiment yango wana makambo oyo faut to sala et puis tolo baka makambo oyo ezozala vrai totika ba polémique inutile oyo tozoyaka mambo bozoya nango ke soki bofindi tokozongisa na biso tokozala na temps to s'adresser na mutu te na yebi ke Hervé Zanga l'Impera place aza vraiment azolanda ngai batutu kote neti ya nini neti makambo koswana wana cope na biso makambo koswana na tobetika biloko mibale ya pamba mokili ebaluki Hiroshima bana bazobima liboko ekatana bato bazolela balobi nana mama bato baleli basali boye non po bolakisa biso ke ebele kaka héritier Kabea Bondonga il faut boyela biso na manière musicale soki bozolela biso ke bino bolekaka héritier na mafinga mais biso siko toza na bahonorable toza na bato oyo baencadraka makambo ebele ntango bayokaka biso tozobimisa bainsalite na monoko na biso ezopesa biso vraiment tente biso tobetaka la bonne musique biso tosalaka makambo ya bien biso toza bamaître et puis toza na bakuluna te bamaître roi Sedi Alamba bamaître roi Badobi Chungu Kevin Cheval Diege Moto Pela champion Sorobondo donc batutu vraiment biso toza na bamaître mabe zéro champion fighter donc biso toza na bakuluna te donc tozalaka na mwa différence mais kindi ngolobi ke baleki bino na koyemba na mongongo yango esala nini eaporta nini mais ntango bozoloba boleki bato il faut ezalaka na bapreuve yo loboza na mongongo abie banzembo na babar na babwate ebetaka te mais mpo bayeba mongongo na abi neti nani oyo ayebi papa Malange bazalaka te mais lelo bana mike ntango bayoki banzembo bayoka baboule papa Malange lelo nzembo lowa boule esalaka batuka elengi ti lelo nzembo lowa kabine molili nani ayebi papa Lokombe aza te mais bato bayokaka plaisir bino boyebisa biso mingongo elengi na bainterprétation non après boyebisa biso mutu ke mongongo elengi boyebisa biso na banzembo na ye kala nzembo banzembo ebetaka te bato bayebi nao banzembo te kaka na ane oyo euti koleka moko ya bacommunicateur na bango batuna ye apesa batitre ya banzembo ayebi te banzembo oyo soi-disant yo olingaka ya meilleur artiste selon yo meilleure voix selon yo moyebi yango te est-ce que vraiment eza normal te mais bino bato ya liboso bozolekaka na batv publicité lelo soki babeti concert balobi kombo héritier te bato bakoya te soki balobi kombo héritier te ekotekama te ekoyebana te concert quel producteur ya mabor bazokende déjà voyage bazokende bapolite bazoluka bango ya yango ma bapeso moto Ibrahim Dumbia nayobi ya signature bato nyonso basignaka ndenge moko te et puis latine depuis eutaki voyage ya poto ti lelo baproduction na baproduction malgré bango mpe bazwi cope na Côte d'Ivoire ya mwana azwi bateme
c'est on va que on dit que va signer parce que va cacher danger au milieu où besoin de cacher on signer bon bazwa ba cacher nyonso o bakolinga bazwa mais soki tobimisi nzembo lokola de la république nde baza nzembo lokola de la république te voilà sikoyo tozodiscute musique yango li ya quoi et puis par rapport ya quoi kutu bango bazwi na ntango natalaki émission moko ya type oyo ya mongol ilunga asali émission moko azolobaki héritier na baalbum na ye album ya kitoko euti ozala mi ange mi démon azo reconnaître banzembo na biso mais biso tozo reconnaître te ntango yo ozo reconnaître biso tozo reconnaître te donc biso toza fort bofandaka wana mpona koyoka baalbum na biso mais na album oyo tosali oyo cdg oyo chemin de la gloire eza na banzembo lokola baadolfo bala queen eza banzembo oyo bato bazodécouvrir makambo ya bien bade la république donc biso na bato oyo nyonso balingaka bazala concurrence na biso biso oza na concurrent te mpo nde toza calendrier na biso le 31 oyo tokobeta na Hilton Hotel $75 ya pamba et puis table $1500 osomba lupango kote bazoteka 20 sur 20 osomba na $700 donc wana eza 40 sur 40 donc tablement 40 sur 40 tablement tozalaka na 30 table ya pamba donc concert wana totala biso kaka 30 table ya pamba mpo topesa mpe bandeko oyo ya ba $75 ntango barespire voilà l'artiste azomonisa makambo toute kobeta Hilton Hotel lisusu $200 donc tozosala bamakambo oyo il faut musique esala musique preuve nango ya makambo na yo ezosimba na baproduction voilà musique na biso ezosimba na baproduction na bato oyo bazolanda biso ezomonisa ke musique mosala ezosalama sikoyo estce bato bayaka kotala musique ou bayaka kotala polémique bato bayaka kotala musique bato motu moko tayaka kotala insulte bokoki koinsulte héritier 1000 fois yango te eza solution biso lokola bato bazosomba diske na biso bazorépondre na baconcert na biso voilà yango makambo ya bien biso oza na ntina ya eloko te touti voilà touti obeta na Bukavu tala Bukavu concert ya $100 na $50 tala plein ozomona baexemple biso tozolakisa bato kaka na bapreuve ya makambo oyo tozosala tozoboya koswana inutile epuis toye lisusu sur invitation à notre parti au pouvoir l'UDPS tobetaki wana vraiment le 25 août tala lisusu nde ezorépondre biso tolingi tokendaka na bapreuve olie toyaka na n'importe quoi boleki bofingi bato donc eza eloko moko nazoregrete eloko bamikolo bamonoko bango babetaka bango kaka mozizi bango ti lelo na président ya orchestre na bango alukaka mutuka sule kauka bambango libanga ke sule apekisa ye abeta na francophonie non bango bazokanga bato kaka na baproblème bazosalaka mamu to faire évoluer la musique congolaise non toyaka koloba ba n'importe quoi biso na latine wata bapekisa biso tofingaka bato mais tolobaka vérité neti nde nazo expliquer que faire c'est un bourrique tout le monde le sait idi ozoba couillon contrat nini oyo akomaka francophonie alelaka pasi eleki omona image wana pasi mama Denise botala biso bomona mutu azaka mutu pasi donc biso tozoconsidere ondie mutu moko boyeko oyo nzembo ajibe age mal au cœur akoki kozala anniversaire na biso te biso tout le monde oyo asalaka la bonne musique ntango atie diske na ye na marché soki biso mpe totie déjà komi anniversaire na biso na vente na temps wana ndenge biso tokendaka na makambo ya miziki biso okendaka na makambo ya bato wana mikuse te epuis bato ya mikuse bazalaka bacomplexe bango moko nano bandimaka te oyo heure mosusu ekoki kozala na kati na bango malheureusement akutana na adversaire oyo aza molai mpe aleki na esprit mpe makambo nyonso na koyemba na batitre ya bien mpe kokoma ya bien est ce que mwana 2 ans kosukola aleki na ye
héritier et maison mère non tweet akuta ndenge pepe ya sonami akuta sege na wenge mais lelo comment on lobaki ye na wenge boye mais akuta sege sege ya non 98 ya 95 même écart ya ba âge wana écart pe ya ça na on héritier na wenge musika maison mais c'est fini et bon siko boye bisa biso grand biso bamboka to beta ya beta te et puis mambo biso au na la tili ya salité timo ya lelo il y a 4 carrières musicales déjà dans 5 ans et si là 4 carrières et puis natango azaki prévenu baninga bazobeta ba concert ye na bolo ye fa beta na bolo de musique ye est musicien bolo de musique moi orchestre va prisonnier bolo de musique il y a un chef d'orchestre na bolo de musique non biso towana moto tokoyebanga te même aigle ozoyoba tobangaka te mais torespectaka ye parce que azosala honneur ya musique africaine congolaise et puis entière donc azomérite respect ata robino mundibu torespectaka ye ata ibrato piana héritier wata ayebi sens ya valeur ya bato il respecte tout le monde ou à ça la musique na bien ataka humain na place ya humain moi na place à moi mais à comment peut ça na moi valeur petit boule qui fait pour cet homme là il raisonne mal Kabesa travaille mal yango moni ke to poni na biso manga mususu baye na biso ba concurrence te tout ça la concurrence na mutu te biso musalande ezofuta to ezofuta depuis le 4 janvier au bana nyonso ya Kimpesi orchestre na bino latine wata ezoya au grand complet to pesa bino lisusu date au to robeta na fikin na mois de janvier to pesa bino to zana ba programme na biso ebele to lingina nous peut to ba de sepelisa ba congolais ne balobi ke balobi yango nani bapesaki na fikin bapesi deporte ekite amoniki bapesika ye moko po mongongo na eza danger bon mongongo wana eza danger mongongo wana danger nango esukaka na Kisasa ekenda wapi héritier na badevoir abeta basale mosusu oyo lelo na bacote d'ivoire moto abeta ngo ya Koffi Olomide Koffi Olomide epuis na Fally Ipupa je crois Koffi Olomide na Fally Ipupa donc ozomona ke héritier azosala effort ya musique congolaise epusana et puis eza na bato mosusu bazosala effort ya bainsulte na Congo ekola comme bato wana balobaka soi-disant bagulwa donc tocalculaka makambo moko te biso so toza na 7h bango bakomi na 18h biso to tokóma na 18h bango baya na 7h donc toza na raisonnement moko yapaka eloko ni kokombela peuple congolais mpenza na 2025 ani oyo basentir mpenza ke ye moko mpenza président hérité na groupe na ye vraiment eza danger donc kutu nanu ya makasi ezali toza nanu na chemin de la gloire et puis merci na baspiritas ndenge bazoconsommer héritier local na vraiment merci ndenge bazoconsommer chemin de la gloire na bango baclip ya Simba clip ya Simba eza wana vraiment na marché nazoyebisa bafanatique nyonso ya héritier watanabe toconsommer yango et puis toconsommer album na biso chemin de la gloire oti lelo album na biso bato bazosepela na banzembo et puis bazodécouvrir banzembo na biso lisusu malembe ntango tobimisi clip nzembo evimi tobimisi clip ya Rombox evimisi nzembo mutu nyonso aye kocomprendre sens oyo héritier amemeli musique merci vraiment na baspiritas place baza vraiment lievengeso place oza bato tout oyo balinga héritier wata babagdad city ya yolo vraiment nayebi ke bakamuchachi bazulu baanglais donc de yolo bato tout vraiment bamade sunama tonge bato tout Chicago nayebi ke na kitambo wana sable maître sable na pese mote bato tout vraiment oyo balingaka héritier wata bacontinue kolinga biso epuis bacontinue kosomba album na biso bagroupe fan club nyonso héritier wata toza na bino vraiment
de cœur et puis tout bazo soutenir biso na ba page Facebook na ba TikTok tout va continuer les sous et puis sans oublier tous en Africain vraiment ba spiritas boya to kombo la Africain moi salité za trop to kombo la yango vraiment jouer wana na ba belle chanson donc tu repères sa date ba chaîne boza tu repères sa date mais zaka na date kalatea na mois de janvier to aussi ça m'a nyonso mutu na mutu a comprendre to lingi vraiment to poussa makanisi ya musique que to zo ngisa ona sima biso za ta ya oswana na batu te mais batu nde ba yoka buso bazo swana na biso baki na beta biso to swani na ba spiritas mais biso na to beta ya bango te ezo mona te différence eza makasi Hervé kabongo wetu de Bundes na éviter est tout la cafoulette tu éviter vraiment bolula rabiso na biso to suita ya bolula binote bino bolula na bino biso kaka bolula na bino biso to komi siko na tanto pesa ba bilan ya 2024 ke bosala ki nini bobeta ki wapi bosala ki nini soto bibisi bilan ya 2024 na bao ezaka bafinga yi mutu boye na 2024 bafinga JDT na 2024 bafinga Bill Clinton na 2024 bafingi Serge Mabiala na 2024 bafingi Tonton Promo na 2024 bafingi presque tout le monde donc bino botika na bino orchestre Bensilt merci na bino na président na bino Hervé Milangwa mais tengo lobela susu mwana ba ebembe bade oyo penza na kati mboka na biso penza ya Sega et na bino bon pe à son âme Sega aza batteur à munini na mboka donc tu perdre batteur moko mais tu perdre yete tu perdre na miso mais na matoi tu perdre Sega te a otika la seko na seko Sega minyama miata voilà vraiment ya pakato comme na suka moi ba dédicace pe na boaki bato on trop bonne année na batutu na ebike bonne année vraiment na 10 match Xavier Lopez et puis bonne année vraiment na maman présidente Régine Lunga bonne année na maître Zek Balebe le porte-monnaie magique ingénieur Mara Boembi Voandu millionnaire abora mongo na katikati bali na wela na mami wa tekelanga rankine mebali et puis PDG Mani Mwendo bonne année na PDG Eric Mukweso Masola bonne année na et puis Jacob Business Mutaba donc agence mongo na kati Londres so tesa ki alo so na 12h obi ke bazwa ka so ki alo so na 12h05 famille donc mutako za na choc atai mai po ba masse et comme à la milieu soit poto donc na pesi ba tutu mbote place bazana ebike toza de cœur na bino toza na latine wata na biso toza na banzemo na biso nyonso ya kitoko les 4 bana qui pèse toza na bino et puis les 31 bateau balinga la bonne musique ba mélomane toza na bino vraiment na Hilton Hotel mbote na bato nyonso balinga la team Sava na ebike to minane numéro plus 243 89 80 72 700 nanga na opesa ba numéro te pona bato musu mais so benga to swana ngana swana na quartier bonga na Kingabwa donc nde naza boye déjà so bengi to swana papa lupango azongisela mbongo na garantie na kati ya bis donc to swana to swana mais naza déjà to swana te bomba méga ou crédit na yo ça non ma famille ba fanatique na ngai la team wata vraiment nayebi o na koyi koloba te na oporter bino na cœur et puis grâce ya héritier wata to torino ya tembe nde ba fanatique oyo balingaka la bonne musique ya la team wata bazananga de cœur vraiment merci na bino nyonso Lingala News vraiment beau s'abonner na Lingala News neka ezalaka beau partager beau liker PDG Vala Bumba et puis na pesi batutu mbote na yebi ke mon gouverneur Daniel Bumba qui ça c'est obonga batutu vraiment na yebi ke beau s'abonner beau partager mon manager Misele malgré que tu ne poses pas bien bon au partager, au liker, mamgane que na rameli ya mwana utali boto tali sac Lucia ba Cornelia
Lucie Cornel ya biso ba spiritas mwasi atembe donc nayebi ke toza wana vraiment Lucie Cornel ya likolo nango so ye na tembe trop Lucie abimaka na nko donc danger Lucie Cornel ya napesi mbote Made in London ewaso napesi mbote bato tu balingaka ngai epuis balingaka héritier wata totorine ya tembe napesi bino tu mbote bavrai ya Kingabwa j'ai sous Babina sali pour Mulingani tanga masolo boucle.